Voilà, bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs internautes. Bienvenue sur Tindiga TV. Va bien, on est Makambo, Rose Radia, Babino, Bolinga Mingi. Partout, voilà, na biso Tindiga na pesi bino mbote. Na profiter pe na pesa mbote na ba boss na nga na rifin qui sont bien papi Kelly. Ba mbote na bino ebele vraiment au Rose Radia bo continuer vraiment ko s'abonner na émission na bino actualité exigée. Kande Bolinga Tindiga makasi, kande bo pesa biso pe confiance bo continuer ma ezala kitoko makasi. Talaka lelo na yambela bino na lelo na yambeli bino kiriku o azalaki epa ya mopao mais abimo muke ya osa makamna e boyoka kaka eloni yango esali eke abima to eza ndenge to azakuna to azate wana boyoka na monoko na lelo na yambeli bino e kande bosenga esenga ke bele ke ba yambela bino e azomona na te ke wapi boyebo na mo bele vraiment tozane déjà na plateau na biso déjà to robeta man solo pe to kota bakati ba muzino bo découvrir tozane déjà bonjour Kirikou. Ouais, bonjour maman. Bonne santé. Saoudi Tokos. Voilà, merci Kirikou. Bate belé vraiment bazomi tunisa bazoe bate position Kirikou na minute eza ndenge ni Kirikou fongo azana asali orchestre to Kirikou eza groupe d'accompagnement to Kirikou akomi na kofanda na Lubumbashi to eza ni bate belé ngo bazoe ba position na hote na minute position eza ndenge ni di. Ouais, quand nous le bien la position on a vraiment banate quoi. Non, position on a banate tantôt awa, tantôt kuna dernièrement la betagi na Soweto, mo karaoke. Na butam so sutuka susu. Na beti moto na Braza kwandule tam susu. Na yate au mouvement rien. Donc ça la bon na bona vidéo nzembo Jonathan na clip nango. Bientôt ebi madonna za na bon. Tam supe lobby pe o mona nga pe ba. No inosa baluma bengi ngai yako bo no orchestre nga achinga ga pali na mutuka na gena nga animateur inosa lebi be baba o mona nga pe tam sukiri ko beta concert mo o mona tam saba mise mo pe bayebani bayona tam su na bengi bonga ba o changa po tu vois donc na beta ga musique lo va faire na so be beta no ga musique quoi donc naza comme ça de poser ça na tena micho na no camela je fais que la musique dans ce côté na internet so mo pe banzembo na na boka répertoire etondaka na beta na musique donc so que senga pe na vana na ngai na travailler na ngano na sima mutu moko ka nga wa donc naza libre lo ngembo. Voilà, merci Kirikou. Ce qu'on a musique non on zobeta musique wana eza groupe accompagnement mo boeto ozobeta no kaka yo moko ka ndengo choloba to ozobule pe ke obengisa ba sero na ba danseuse baya na bango rekitement to ozobule ba musicien to ozobule ya orchestre to ozobeta no kana ide mo boeke o fanda na ndako actualité kufate obeta kaka. Ouais, olobi yango na suka wana olobi yango pena wana fanda po actualité kufate donc no beta musique po nazalaka musicien va boye banga nazara musicien na bando beta déjà depuis kala na bando beta orchestre ba quartier okanga mo kombiner na musique et pour le bezana nzoto si sotanga mais ozo inspiré na makambo tango bosani donc musique ezana nzoto yango moni na mouvement moté mais nazo beta mais pour musique nzoto ezo bouillonner nazo beta so na vandi bosutuka bolo mo so asire betami ça t'a battu sur Bautala, on était moins quelques gens Bautala. Ata 1 million de personnes, on a moins 56 000 personnes Bautalian. Donc, on a bêta quoi, donc on a vivre. Donc, naza dans la musique. Je suis dans la musique, dans la bêta plan, net migolo, inspiration mo elinga siga migolo. Donc, il a zulu yela onzela, na ba danse nango. Na lu yela onzela. On comprend, donc c'est un peu ça. Je suis dans la musique quoi. Donc nazapena na appelé le seul animateur na minute obo oza na tête sa création oza incomparable animateur ba la ba crité animateur ba memela ba crité ngai na toze belete quoi. Voilà Kirikou ozolo ba kozo beta musique yango ozo boule ko kende na orchestre mo boki okota na yo beta musique wana to ozo boule ke mo ba featuring pe na ba ninga mususu ba okuko bengo za d'accord dans yango nazo boule lote. Donc, Oyekoya et ya. Je suis là. Nous sommes improvisés là. C'est ça. Nous sommes improvisés. Mais on a maquillé la quartier la terre en tout. Voilà Kirikou, ambition na vraiment Robanda ko kokola.
po na yebi ke oboya na ki mwana mais ero banda okola ero banda osakana vraiment surtout ni maman biso o sunga na mwana na ye na mwana te ajar ke mwana pona ko bota na ja ta mwana na bimi ba sperme te na dana ba sperme nzoto na ko bota na zuna jara ba mwana te na ko mi déjà garçon ah mais pas maman biso na mwana papa biso na mwana. Voilà, merci Kirikou, vraiment banda kokola banda osakana ambition non vraiment ezalaka nini. En tout cas na âge à 7 ans dada âge à 7 ans na imbaka na stade au ezalaka stade 20 mai et comme tata Raphaël et ezatilo tata Raphaël na âge à 7 ans même na stade nini kala beaucoup au monde croit miracle watu wana kalamu apo tekota kimangu na 93 ndene na apo tekota ipen na 93 tokoti ipen ne ana banda sigo ebiga mbinza esika ba UPN ne ko ma rapper ana lo rap ne na kata rap ne banda ba animation na kata rap ti na kata animation na une église avec des baba on a beto dans des mambo qui frère de baba on va des fins de baba na un animateur d'orchestre na salle animation na chant ba via au débris ba organe na ba guitare ba yemi ba église ba kipana bangote ba église msusu donc ba yemi so na sima choral oyemba pour église ba organe ya dele solo na ba église ba se ba kilita ba dimanche donc c'est un peu ça na oyemba na ngakuna titi ne oche esprit na animation on est battu non ngana ngomi animateur na 2008 na yo chesprit na animation na 2006 na yo chesprit na animation na 2007 na chesprit na animation na na komo meka animation pardon na 2006 na mo meka animation ndina biso na wana longwe na ba rap on a bandi rap na 2003 na mikotsa na kata rap na longo na oyoka na komeka na mikoti na monde rap wana to mo beta bana ba rap msuna yemba na ba studio ezana kata ba dossier na nga na ba machine na nga go titi na mo mega animation na yo mano cha so esprit na animation à partir de 2010 2011 qu'est-ce que esprit na animation na yebi guitare na ba 2011 ba 2012 ndio mo mwana mo mega ba orchestre ba faire retirer lobo Kirikou. Voilà, bon, qui vient son parcours à Kirikou, banda omeka ba orchestre wana yo, banda omeka koyemba vraiment, banda sepana na mission ni na tango wana, banda sepana so yo kioma musique na banda kota o makasi. Atuka na bomwa na nga ndolinga mingi Madonna na Celine Dion. Mais siko na nenga musique na biso Congo na ndolinga mopao po. Ba ser na nga bandolele effort. Ba Faida, ba Marie Claire, ba Irene, ba Doris, ba Mikas. Fanatique ya makasi siko mibali nde ba VDD ba Godas ba Dedi ba Pichen bangoira sunga zala ndola na pe trop baser na ndola mona ngela na ndola wa tsine école erbo bi mapoto zunga nzela moko nganda zanga ngala mona tura tongo na zela ga 17h seko kina ke mbangu tsine dap erbo bi botondo zo ba ndo gangela ngape mo ba simanga liboto zunga nzela mo tsinda na lela ba ser na ngfor bano to tumbola na nzela ba bitumba ba ser na ba bitumba na banzela fona wa masa na bango bana no linga ba loyenyana moi jusqu'à la maison to zoni bani yango suka pesa ka uguo ke na pa mpa kofi bani ngiro ngapi na zalalo wana zana bonde nazwa pe guwa na lo wapi mo pa banze mo ne zaka belengi pona elo pe atira pe tuku na ko sorti mo pa banze mo ne zaka lengi do suko yo kango wana facilité kaptango ala ba parole mo boy. Donc, c'est un peu ça, quoi. Voilà, merci vraiment, Kirikou. Tozon et son mouké parce que bato belé ba yeba rope na batamo bozara pe pas faire na G7 mais bato ba comprendre te obimaka dans G7 et l'on yango le kana ti olomwa na G7. Bon pour ari esika no te. Na pasta na aba vandala na ba musique ante mais leki nae akenda chez bango. Akenda kota mère na bango mimela baba pla legi ne squali nga ba mama loyinya musique avant legi na cha changer ba chaîne batomba ce que pas faire abi ala tali orchestre bisinga
bon atanga kumbonete boyo il est pas bon fanatique avec na affaire abisinga kwa neza cheyote c'est-à-dire ezaki shengate asinga ye aipsanga musique eza musala na viso on besoin mambo tambola bien ana ba discipline na pesanga vezaka ba discipline musique eza boulot na yo pour ceux qui na begizo kuta bato abida bakara babina babale basambela baza mutu muswa betarane ba to mnanta na domaine ya domaine na yo na bega kozala boye yamba ba faso to sola na to ba bondi matenga priana bali mais ce que ba mambo to sola na zala peu difficile pour nous réaliser on sona réaliser no mona ya pasi ko le aguna yanganga so réalisant au moins déjà la bien il y avait pas ce monde au katani tu vois donc c'est un peu ça et on est ça la force mais ça nga one za chiote na sala pe effort na yoka ba maloba neti na longola on a ça on a ndenga prophétie to na ndenge ka bonsa tanda mo sali na nzambe biso bongo o to lo bani prophétie na habité to lo voilà qui recouvre vraiment. Parce que hier tozota la kolongwana yo tomoni ba cri na mususu ba pesi nzele tomoni nzela boira ba cri na mususu ezaki le kana déjà va que hier yo zalaki kuna to ezaki parolion aki otekela yo atekela pe bango yango na salaki bongo ke ba boaka ngo kuna to ezalaka ni parce que to be koma petit boswana bobunda na bango ouais ba tu affaire ba mission faire koma pe boswana bobunda na bango c'est comment déjà na lobi boye ba cri na yo parce que toyoka pe ba cri na yo mususu pe panzele abwaka kiango eza parolion aki otekela yo ba cri wana ndi mutaki na otekela ye ba wana ndi na oyeba te tonga na ebika na yo na zala une beta kuna ipa bwaka na linaza libanda ezobeta kaka ye ona yoka kana nga na PCT mais abisinga onga pe na beta na disque abiba memele o memela ponzela mutu na nga ana ba crime ga na pesa ke mena loba ngote e bi manan comme ça tant on va bandi maté mena loba on peut ga te pona mutu nanga ba to yeda na ya mona ba ide ai joue na pesa ke sur 4 cris na mutu nanga ya kala donzele azala yanga ya kala wana mutu nanga eza mambo famille na crime mo mena ba no boga qui mo to no travail pas J3 tant pour J3 sont tout ça là orchestre né tant à longa quartier la tête tant nzela biso mtorekita kai orchestre J3 banini tia banini banimation ano ba crime mo wa bien na bomyo na ba no boga abosana. Voilà, merci vraiment Kirikou. Et là, on salue sous parce que tout le monde a été pas mon pas, vous avez pas mon pas, mais au long na minute vous avez soukunate, au mobisano ba décalé na yo, ba musique na yo. Et là, on salue sous que au long on sous pembeni à grand mon pas. Ah bon, il sola les ala mom na yo. Pour il sola que non. Sona roza la bref izara ki ai bakanda ya ba mo bakanda ba krina ba no ga ba beta on est sonore on est salaire na ke beta ngo pona mone mo pa pona ibsa na prise et prise ba kana ba beta ngo bolo ne la seza ah histoire ngo be pose ba cha tembe botara viki prise pa ndo s'intéresser ba mama ba kofi central atali mais nakati yote Kirikou r yo ngai vraiment ngapi na kati. Donc c'est un peu ça. Et on a donc tant tali négé kende bakeso ebimi ici la gaz en tout cas matanga Nathalie na mero na ya polémique tena mero zonga simon ki Nathalie nazalaka na mouvement mabwaka bakina nga mona zana na longwe me continuera kanda na ce que matanga kanda na bne matanga na de toutes les façons mo posa pesi mo image na so na beti mo borba botala ya ide na bulo sa mouvement rien na beta nde bakri na nga na singa pe président pour ça singa boya na bige so na kyo ina ngai mais na bige ni na usala ka po na bongisa na vie na ya na beta wa na beti yango ya mpo mo batu bazoya pe mo ba chambre ya bula ngate mamba ba chambre na ususina ngeza na beta dégénérer na beta bana na lega pe na karibu na lobango na beta na génie na elboso ba beti ezaka na ba jiebo après na décembre na beta les sous générer na ngai da beta tout le dégénérer quand na bikande pe salim so na mi à l'aise mais ce que na zangi kimia po mage na beta ba générer mo ba vena mo bazana ba bimeli ala libanais pas ya subula yembele mais na deuxième idée na pardon
botika nous na ba étape on a te na ba étape o yemba te mais loa da ma exopa na ya ba Jonathan na emile ba banzemo na bango apesa na boule no ya ba makambo na te na me go sala moi 2 jours travail na ba ya koza leader na ngo facile mais ko mema mouvement ya makambo belé voilà Kirikou ersko mutuna na ngeza ki boye ba cri wana REC mo pa ke ba cri na nga na zoka bilo na nga na libanda bato mso libanda ba mo beta bilo na nga ba osaka na bilo na nga REC ke za yo te c'est que banda o pratiquer ngote même na repatika la ko yo ko na ngote ngo akota ke no wane za ay bi ba cri bolo bona ndenge te ba ta bi ga fi ba bilo ni za mo ta msublage bolo ne l'excès yo Because babor nanga ay bolo bilang follow bilang. Atal nde babor na nde ba o sababu imsangona ne mo pao. Webi ba patro ba mama mbebele. Nane ngazo s'intéresser na mama ba kina ngesi la gaz rien. Fona beta ngo. Mais na l'aise pour na carte internet ba kana nga mo pe na bogango. Dona gata ba générique we beta mana ko ngape na bogi ba prier na go. Poza nga. Naza à l'aise ona bina ba TV na ko boga su ba kiti. Po ba mo yiba na TV. Bunga ba mukusana so ba posa go boga zuela ngame na TV na boga krite kim suna go boga yo tam so mo no mais ko elo mususu fo bi misaka parce que se be ba yibi angoto mutumo beto ki angwe pa na eto eba kete kiriko ba ndia ko boga ngwe za ki elo na yi au moins te que ero zo bomba ba convenir zo ya kaka au moins te ba go yiba kaka te to tukala ko ka epeda yangote en tout cas wana pe ololo bien obige ba blom su inspiration etambola na mpepe Blom susu ngana yemba inspiré mo ko ngompa mtu mususu ezana ngope blom susu mtu inspiré so imbe logo na ngaba logo na sala ba constant nango mais ko mtu so imbe logo textuellement na ndenge yemba ngwane za sute po inspiration na mpepe so inspiré loko yeba ngo ekindeli pe mtu ezaka bon ngwane za ravna lo ya nature o kompate logo yemba mi pe kuno net skrina bina ngo mikolo na yo ke en placement mouvement mon pas me non lo bati pe bo comprendre oh non comprendre donc peut-être ba bande da bo ko kala ngas ya ka bongote mais ça à peu près ba ezana ba couleur moko de en mon inspiration tambolaka OK on va se panzele to yo na mouvement tout est déjà longue histoire tu vois donc inspiration tambola so inspirer lo yeba yango e kendel pe mutumo batana Congo te kendel mutumo ya bon atana de sous monde sala monde na yo mambo sala na Congo be batabo ba ebele yeba inspiration ne tambola pe pa mutumo ya etambola na mpepe inspiration donc yo mo lo mo bimi pa batebele no batebele basali yango ezala bon de yo moni e olena bwa kango ponga na yo sala ngo ya lo wa tutende tiko imbiko ezaka mutunda bonga batu bayoka kati mais amuna mtu boka na markeni yape na blom soko yemba pe oyembi yango mutu ayoki no te moko mutu musu yembi on ndenge mo na yote ayembi on na couleur mususu mesaka idée wana bon des inspirations tambola yaka na bangonga nango pero le mo inspiration ni tambole pa batebele pero ezala bon na muna mtu boka na couleur ni sko couleur na ngane na bombi yango na bisuza na habité ya dega po bato bo bato bazo boka on depuis ya dega pour na personne secret da sa bo bino bato mingi bo bina danso si on a sigo no bi ba ermo bo chango bo so ngana ke kuna temezaka ezaka jarana ya na se yo lo na bisuza yo na kamo danso oh mais danso oh na on bato bele bo bino menga na zo yo ngafana mu no shibatu mais so na zo yo na ba jarwana si ambe danse mo babe ngambia babe tongo bu eza nene bina ku danse nga bombi nga no kino na bandenge nanga tu vois c'est un peu ça voilà merci Kirikou vraiment ersko yo kenda Lubumbashi wana na kolongwa na yo longwa kina kanda ba bord na yo wana o ke robeta ngo lisambala monko est-ce que ça revient na o ke na longwe na ke beta ba bord na comme ça na osonga to salara na okaka atake na volonté pour alnga loba non surtout alnga ba loba non nanga linga bepsa maloba neti nanga bi mama ma bien poli bani anga linga te pona eba jumo na obonga mana kini ba mo on veut Bill Clinton na bingisanga apianga brassard na tinde texto asinge texto amu pa boya bana okete na zada pro kende ambo na gabe na mo katu na ngendo zilanga kuna ambo li solonga za na fifisi wana na lela la
Moi là revenant bien ça plus de 1000 boy. Ah, mon pas boy, abi okendete. Taya salade ça la brassard. So il va te soutenir. Tu vois, na mona za na senga boy na kende ce qu'on entend ba kio et nando yo quand et soit tala et soit ka inspiration no pas mutu mususu. Et soit ka mabe. So na ata ni nando ka pasi, na bana ata la passion na bando yo ka na okemba. Na okemba na ba kote wana. Ezongela nga se puta na ngoma ngalaise poni ko saka na molimo mona batu ngape na mona mama bisoti ngape na mona mama biso pono sa poni pona tala daso la krana mo so bimera ande bimi boy bana nguba kande to ta na TV boy na so na ngando kem na ngana nyonga mutema na biso na za lezo na nyonga na ngakuti na mona ponga mo pe na bwaki yango so na biso na fula mo za likambo booster page so na booster la page na ngaka na rezo ata ba millions de vies. Les arabes pour volonté ça soutenir na tu vois sous les années dans elle va poser au sanza elle vomit tu vois ça comme à l'aise tu vois c'est un peu ça voilà Kirikou to comme dia presque dia pembeni ya suka mutuna na nga ya suka parce qu'il y a quelqu'un des questions pana yo mutuna na nga moko ezake anniversaire à quartier la terre mais okenda kité ozala kité lo nongo sala ke okende te to ba isa ke o mopa ba isa ke o ya te parce que to ka ke mutu nyonso aleka ata wanyataka jour moko ebongi aya oka ino soma baninga ne bapese bango mituka esala ki bien te yango oboyaki na kokende po yokozwa te to ezalaki nini c'est ça wa loin wa musika wape yo mote tam soki bitelo o zibulu wana seki batebele bana babulu wana ya kuna te maso na kende quartier na ya ninte za te pona le rien na la mwa na programme okende na on ne expliquer na émission et so tali jour anniversaire quartier la te so continue bato baby Facebook nanga batala jour anniversaire on a batana Facebook ba mona ba direct na sala donc na bulo kende na zo appel ya ingénieur studio tala ne abena libanda ba kuma actualité quartier la te non me fait pe na zala na zo mo ba charge o yimba ba basha ingénieur abenga mukolo chana ndo chama ke ya mimi cha photo sela mo clip bani mutolo Lubumbashi cha pc bi ma déjà la Lubumbashi on a la show je n'ai bien habillé le jour na yo bien 9h à une busy photo banda na ngoma ku retard 12h na ndo be na ngena be ata mon show ti ba ata ba 18h 19h to vide mais to be tango calme isina ko za no précédé o ke nuka concert wana ti 23h to ke ba minuit na tala de heure to vide da heure na pe biga ka we biga mu jar ka quoi donc ya mona na ati na jour ana pena na souhaitera ji quartier la te ba joueuse ni tina studio to yemba ngona sa bandirek na lata ku polo na buke na mata podium na polo ba souhaitera emo pe grand mo pao oui na tindela texto ba polo ba desina elong ya kofi na lekisa journal lekisa na journal na polo na veste na nga pembe ya polo pembe ba chelo ni na veste na nga mo pembe siranga nzoto bo bani na pantalon na nga mo na lata pembe pantalon na tisa pembe na boru. Voilà, tu commences kende déjà pembe ni asuka Kirikou est-ce que au boula rappel que au senga mon pas au pardon parce que tous en ebandeli ya mbula tous en ebandeli ya mbula to koti 2019 au senga pas au pardon na kende ndengo sala ki déplacement wana sans que we bisa e pozongela ba activité dans la quartier na terre ozana no pe manam ah basala basenga pe pardon so sakize na ba mabe mo boy mo sakize na ya na bige mo pao c'est un papa moi mtasalanga de bon à part ka on habite na sakize ni lo te na okende pour celui qui s'excuse sakize det so det ni kozonga mouvement na okesenga eti so lo bité ya mouvement na ete na kesingi pardon rien pardon ou pas sera le but tété donc aux mouvement ne aussi na pardon ça na okine luka président besoin na zona na problème net donc singi pardon parce que bimaki mo libanda maloba na okeika boyebi ke ozana compagnon ozana musala me obimi libanda maloba na okeka Lubumbashi boye pardon te pardon beaucoup msori alors ba to mo kota kataka ba live la kati mamo live c'est kala live de ba to mo au nom de Jésus na solo na kombo na Yesu je te jure ba nemo na ba pardon ki c'est pardon
pardon aranzaka te ozo ba pardon ezaranzaka te mais tomona ye Fabregas asengaki fali pardon yo po tosala yango te mpona mpe motu moko boye mpe toloba mpe okokende mpe osengi mpe fere mpe pardon leki mpe boye fere elimbisanga so asalaka mabe boye nzambe na ngai nkolo sara mabebe kolo yango mpe gravité kokesenga fere pardon nango gravité mais lowa marcause vie nanga marcause ya ndenge polémique te nga natangala namonaka ndenge azo chrétien soki abandi yango na vie nanga mpe fere gola ndenge asalaka mission wana oyo esalaka nayebi te soki ye moko asalaka nde esalaka ke bon ye tamosu asalaka na buluka chrétien nde ve te tamosu asalaka na etomba mabe mais wesi epesaka ve te so azwa ata courage akoexcuse pas vie epesanga courage na legi na karibu nakisenga bango bapardon malgré nga se défendre pour na français wa se défendre c'est pas faire quelqu'un du mal tu vois nga kenda quartier là na kenda maison mais oka nga kecha fait pour baba batika la ko takete pour nga bazana ba polémique na bona maison mais nga quartier là te bazana polémique na quoi bon také pour asunga tu as bleu wana mais ko bon c'est legi tout tu vois so bazu courage wana nga no sala so bazu courage wana pour nga la utela wana nga uta partir wana. Voilà, merci. Tokomi na suka mutuno na suka kiriku kombo non vraiment et ça la ranani. On peut faire réguler suka boulata na reconnaissance. On a reconnaissance que petit na kiriku osala mo boulot na mouvement na ngazo makaro et ça peut bien. Bon oteka. O tshaba cri na mouvement na ngaba merci babwaka. Neti besa uta wenga ni na cri. Ba PC Mercedes na cri na nga. Dasa ba boss. Mende na yoka na G7 samakambu na bosana na momtu mende na yoka na G7 baloba ke kiriku vraiment ndoko kama robwaka te loko esala ke alonga parce que ndoko kani robwaka te mungongo ele kaki trop muke ouais bah pourquoi na kumisa mo po ba comprendre te ngata na longwe ngasonet na ebite tokolo ba jamais tindeti na kena mouvement mo boy koza courage wana ya go o batindi bo ponga mona go sango teke batindi nga nazo courage wana ya lobo mabe ya mopa na yete so ba million de mtelo bisanga ka vo bando finga na so ngenda cassette na buna ke lexara r ndina kenda cassette mais vo bando finga le babela le tout puissant de la musique africaine avant que l'on a le bien c'est là le tout puissant de la musique africaine a validé yango vo ba finga na bisio le tout puissant pe bon été ba blague pe na binisi pe na voango et comme ça nga teti bona so bando saka misuna e pe ba kanda so na ba finga na ebite ya no matsanga ba mafuta mo na bisio na no bana ndimne be sa personnalité na ndo tsa ba kuitsika pona finga ba tumisuna be mission et ndo tsa ba mesha mo na mela ba kuitsi msuka pona ba kanda ngande ba finga tu vois et ça là nga ba bien bon ngazala ote tam susuna ya ka pe quartier la tête ndi naza ona ngote non mon là tabia na quartier la terre na quartier la terre ba sapate katana bon otanga ba mouvement to ando ki ni pour moi na besoin ba polémique de soute tu vois donc c'est un peu ça voilà merci vraiment question na ngai ya suka ezalaki ke kombo na yo vrai kombo ba botela yo mama papa botela yo zaranani ezalaka kirikuto ezaranani parce que bato ebele bazaki na posa ba kombo no vraiment ya solo ezalaka kirikuto ezaranani comment on a la grâce de grâce quoi 5 et on 5 pe landana nazo katana nzambo edenga nezo na 55% taraba 5 comment on a fait grâce na so ba 5 landanga na tumba peka na ba 5 na viva pe na grâce po ba makamunga sala na ebisio na ninga réalité ni mutadaya de ndena daya na sawa magamo ba magambo nga na sala ba magambo nga na sala ba tebele ba daya na ba magambo wana deza ba magambo nga nkolo nda ebi magambo luba ba tebele ba daya na vana grâce ko ma mobu o asuna onction te otambo suna onction te otambo suna pouvoir te mpifo otambo kana mu pepe mo vivre de l'eau na lobi soza muta spiritualité au comprendre otambo kana mu pepe mo vivre
donc au moins comme on a na mère na pesa na grâce donc comme on a pena quoi si on a zwa kiriku na luga na boya ko luga ba ko mabichanga changa na zwa to mutu ashimo muke zolo wa générique ana ndio na luga za na générique on ebeta mate ezanoka mukuse ezebelete apo jusqu'au krio na bakia mikolo. Voilà, tu comme vraiment na suka kiriku moi numéro de téléphone pour na bato ba luka ba benga yo ba massa ba tumso baza libanda mboka baza na posa ya moi communication mon conseil ça la paie bien parce qu'il y a on de ça la rapport aux zala. Na zala déjà na ba oyanga o batika nga to bazala kana ngai o ba bandana nga o balanda ngai o bazala kana ngai o ba encourager ngai tsinde tia ale libanais tsinde ti ba aleslege tsinde ti ba Platini Menga nani nabosani nani Georges Kalungi kala yiko tukala do ba oya nga bazala kana c'est un peu ça ba o bazala kana ngana ba o netikana ba Jonathan Mtambala ba Licia Luamba ba Silva Lubumbashi ba nga tikana bango on est fils qui est mon na rapona vivre chez bango quoi donc mingi bango bana phrase de célibataire ba nani Kodia ba Amelia Notazmak ba Nelly na Turquie Anani na Paris Amelia na Russie. Votre numéro de téléphone plus 243 82 26 66 384 en tout cas na petit numéro oyo bato bolanda be mission o naza vraiment mingi na besoin ba conseil pour mutokoka azate po babiso bakiriku ndesinga naza mwa malamu mais baloyengera ndebe biso na mwa malamu na biso bato ya binga kala ba comprendre na mwa bwendeni n'était peut-être go bimana ba maman n'habite peut-être pe n'habite na kosina ngai bozaka que notre changement muke de on a besoin de ça ba conseil vraiment numéro na ngana plus 243 82 26 66 384 donc comme on appelle tusumulie Kiswahili munasema tusumulie donc na ami na besoin de conseil pour c'est plan na niko dia panga ba concept na kiriku tu es un grand garçon tika ba makambo na ya ba mission wana ba nini ya ba jara ba loyenge wana faut sola le quoi responsable ne sarae na sala ngona côté za ninge ba façon na ngai mena osa tu na sipeso ko ba loyengana ba bloza wana ba nini ba mission na mo meli aussi di débuter whisky OK blogana ya mone mona ba mission na cheba kimia ponga ngaza ki brita na ba mission na ki brita na changer mon cœur peut-être pour drink notre chango peut souter. Voilà, tu comme na suka déjà moi mot de la fin pour to clôturer. Ouais, mot de la fin ça qui recouvre frappe encore qui recouvre sali. En tout cas, vous avez décidé ngana mta ba surprise quoi. Ngana mta ba surprise quand on ba surprise exactement surprise quoi. Vous avez surprise. Donc azali fils d'alliance. Azali fils d'alliance quoi. Celui qui me bénit, celui qui me maudit. Et ane na ngaso bénir ngai na sima na ngoza béni so modir ngai na sima na ngai malédiction no bat ba mo no te mo ando sentir quoi modi quelque part lo mo bega elo ko mukusa na kata sapato sko ko fungola betie mukusa musapi ko komate bat ba mo no te mo ando sentir ngo. Voilà, merci vraiment. Tout comme il a souka émission, na zone si souba merci bien à boss na ngana refin qui sont bien papi Kelly. Bambote na bino vraiment belé. Na pesi mbote sous na Dani Kasui, boss live hein. Moi mkina bambongo ne belé mto tonga mapango belé vraiment alimité. Na pesi bambote belé vraiment na pesi souba mbote na moi si a pembe bibiche musomba un frère d'amour na pesi bambote belé moi si a pembe na kati à Londres. Nzoto pete le roi pombe terre à Goma. Bambote belé vraiment na qui na décembre soleil kilo mais décembre en leki solo la moi pepele et ça la bien vraiment bibiche musomba na pembe na mona camarade nae ma blandi na pesi bambote belé vraiment ma blandi na batunyo so balinganga maya dadangwa bana maître Berado prince des Amunda un peu similairement en beauté belé vraiment bozama et belé vraiment au banda Hollanda vraiment
Platini menga pe na bosano te na peso bambote belé vraiment bosama ebele. Bosama ebele Orlando bambote na bino ma partout. Menga yo balagiti. Balagiti. On va laisser. Balagiti. On a bien en tongo. On a bien en ateba na kala. Bambote na ma ebele vraiment bo continuer ko s'abonner belé vraiment et ça la biso be to bi ke bakati connexion to bi ke se menda lingi nini vraiment mais ils ont na ma ambiance ils ont bien vraiment bo pour votre formation mbo ils ont matego ma chère masango pe matego ma chère ko ba tu bana ba mbo bo sa commerce ko yo matumboli voilà tokomi na suka tokotelema na biso parce que tokomi na suka ya émission aza matumboli vraiment tumbola na kaka baluba yo mana moyo sepela ite na élection na biso ende toleka la baluba for nelso baba na momitu na linga mari na tiki vi wana ba momitu na linga na vi batu balangu sanga ya baluba plupart sona utenga na moluba melo na lobiki za solo masango eko mache pe na présent biso asika te ngana politicien te. Voilà, merci tokomi na suka émission bye bye ciao o amon ke tolobi mabe abenga pona conseil est-ce que to fingi mutu est-ce que to tongi mutu à vous.